Problème ezali boye. Yoka problème ouais. Sikoye na retour na ye ayo okuta nde eza boye te. Ezali boye. Vena bisu Matou Samuel. Na mwasi mususu. Mwasi na ye a voyagé qui? Atini mwasi na ye a Afrique du Sud. Na sima kotina mwasi na Afrique du Sud azui mwasi mususu achele na ndako. Kaka na mendo alala kala mwasi na ye. Ya libala. Azui mwasi mususu achele na ndako. Abo sawa. Tozana lopanga Matou Samuel. Matou Samuel atie mwasi mususu na ndako na mbeto ya mwasi na ye alalaka na ye artiste na biso. Samuel, mais non, ce n'est pas toi qui m'as fait ça, ce n'est pas toi. Il fallait me faire tout mais sauf ça. Matou bali mo sortir na ndako nanga, na mbeto nanga. Matou carrière ici papa. Carrière me subi. Carrière me subi. Fous-moi la porte. Fous-moi la porte, fous-moi là. J'ai déjà fait ton choix. Bana no pas venir ko na bande ko ngake papa solution est tout ça la nuit. Bana va pas plus no mobé. On est pas conseiller. Attends, ouvre-moi la porte. On a fini une fois pour toutes. Ouvre-moi la porte. Respecter ta bano yote, on respecter ta ngate, il fallait qu'on va le mettre dans le moisson quelque part avant ngana to sigana. Moli moli na modèle nous. C'est quoi? Ouvre-moi la porte. Aussi pas téléphone au Kandi. Rappelle-moi oui d'accord rappelle téléphone au Kandi. Boto na batalinga la fasana ba komi wapi boto na ba ndeko Basile na Moli active école kalero na Kisasa makambo nyos mobali ya kai fumba la porte monsieur balokuna balobi fumba la porte ba ko filmer na ka pas juste ba filmer yo kana kati OK tala machine okasa na koma Kisasa ke odi ha attendez le Kisasa ba koyoka yo mabelo sala le ba koyoka. Ngana souffrir na yo, j'ai souffert avec toi. Totongi na go, mbongo na ngai fela kata ndako. Na teka Mercedes na mbongo na ngai Mercedes eza na ndako. Ndako mbongo na ngai. Toko teka no lupango matoma toka boli mon katikati. Si ça jana mika be pa ba konzi. Bo ba kote ali kambo. Na kolala na bango pona sangu sayo. Ngana ko souffrir te na vie na nga. Oboti nga bana ba po sindola nga. Oya ko kolaksa nga ba mine na ba film. Bana no bazo sakana na baleki ngana bazolo bana banke papa solution et tout ça leni yale bana bana odondo di ngana sa bana oni na valida bano na soba ko kola bana nga po no ça no makamu nyos. Ah non Matou Samuel tu es plus qu'un diable toi tu es plus qu'un démon. Nzoko bana ko rulenga okejo wana akashala kangio sous-vêtement ozongi mutakala na ndako okomo kosa ko sanga. Papa, boniko? Hein? Au combien par la 19h au kanga téléphone? Nazo benga vana voyager 3 jours au salanga lokwan. Oyana sous-vêtement te, Rachel kanga sous-vêtement. Biloko nyo se koleka na télévision. Na intimité na Kisasa, ba passer ba ko bengi sopo ke beta na église na bango. Ça va passer na bengisio, c'est que basa bandokina yo. Boza ba tout moko ya ba kisi bino na bango. Mais passer za moli monzana, ako bengi saote. Na buzobo yo salinga. Na batu nyonso bakomona na télévision bakolakisa ba image ya mwana mboka ndenga ozaka te faire otombolanga bakolakisa ndula award bakolakisa ba concert nyonso beta bakolakisa ba clip ngana kati sikoto tala soki Rachel akocha musapi kona kisasa atombola ka musapi soki aza mwasa bimao bokangami na chambre nanu bokangami te libala boko sepelaka ezalaki kitoko elelo comme limino bololo. Je suis ta femme légitime obalinga na mbongo bimisi boye ba cérémonie wana eza na babandi zela. Comment balaki ka po roulenga attends. Maman excusez likamongo zani. Papa na ngai. Nazolela. Et pas maman Olive. Maman Olive ngai yo yebinga. Nga moi ça Matou Samuel. To yaka na makambo ya grand hôtel na makambo 50aire oyebinga. Bosi bo lebela makambo violence faite à la femme. Matou Samuel oya salinga eza violence. Maman Lukiana bota ilanga likambo. Mubalo azo mériter prison. Bota la banoy bazami balé. To botina Matou Samuel abalinga isaki ndenge nini moi ça Matou Samuel akufi Matou Samuel ye epananga na il fait que frère ngana ko makambu ya basali nzambe te ayebisi nzambo atininga epana yo sambela akorienter yo na yeko kota mozindo na yo keli frère mawa ngabité comme azana bano tirana linga na pesa affection pour se retrouver papa na zakina mbongo na mbongo $15,000
nazaki na Mercedes nanga 230 coupé na valeur à $8000. Nazaki na ndaku nanga ba bien nanga nyosa ndaku za na valeur à $6000. Na teki biloko nyoso wana. Na mo nazaki na maboko. To matusa mwana balinga. To vandi na ye. To le na ye mbongo wana mususu to tongi ndako. Papa zo ndako oyo. To tongi na ndako zo mono ya zuma sa tena ndako. Nenga nazo ba mwasa za la chambre. Basa mwana kanguna ndako aboyi kopimo. Papa aux yeux hein? Après, tant que ça m'a balinga après 2 mois de mariage na biso, passe bandi. Nathalie Mercedes, na buté. Na ko vivre na passe dans balinga boté. Tata Mercedes pour se retrouver. Papa na teki Mercedes on a $7000. Na zot kati ya mbongo. Na pesier. Na c'est papa to nganda na biso. Comme ça ko vendre pas papa muzunga pesa biso ndako. Na bitona ko tonga ta moi eloko moko muke. To ke nan ko kota na kananda ko na biso e ko tongama. Na kati mbongo na kati. Yo mo sala $7000 kati za combien? 3500. 3500 musu na chango na ndako. Tozoli yango na ye makamunyo so tosomba carburant tosala boy mbongo wana eseleka te esili na eko bota exaucer mwana nanga liboso to boti na exaucer rose mwana wana zikombo ya mwasi ya ambassadeur Mugalo kombo na exaucer rose Mugalo to boti mwana wana akangamile kwa mbongo bimno hospital izate makamana ngaba komo sala ngabo kapito bisaki onini matisa mwana ko ndoko la yo matisa mwana ko faire souffrir yo na ndima na yo kwa kibango te na taleka mbali nanga na bana ngana linga ke mingi ngabi to vanda libana ngose banaka na pasi nzamba ko sunga biso papa na ngai nzamba yeko sunga bafutelinga matente na bimi to vandi avant ça tant yeko bota exaucer après 4 mois na panda malade papa e mona na mutuna makolote ndi après na yeko comprendre que non matata misala molili alingaki ndale kisanga mais nzamba alingaka anga na kufite ti lelo bisika malade ne uta e banate mais nzamba sala kisanga ozinango matu Samuel ndoki des magiciens munene nenga zawana abimaka 0 réunion akena cimetière étape wana eleki tovandi kaka tozo demere kati na nkolo kaka titi nzambe sunga papa na ngai ngamu nazolo bona za mwasi ya matu Samuel batu ba yebinga soki na kosi ba image ezali batu ba yebinga nazo inventer le côté j'ai couvert mon mari na c'est que non na couvrir yo parce que ozamba inanga na ko bimiso poisate tovandi kaka tozo le lanzam lelo album yeko salim tango album esalimi musale bimina miso batu bato je peux ma félicitations en tout cas aux moi ça ma bonne deli moi ça porte bonheur na yo ta le album ebimi et sali succès en tout cas yé mon copé na mino ko témoigner za ma pambolingai après singa moi ça ma bonne deli patati patata et aujourd'hui to bandi ko ça va problème na matu Samuel c'était comment abandi ko ça va appeler la poto ceux qui to la ligne na ndako 0 heure appel wana sokeye akobimba na chambre akozo akendelban akosola pendant 2 heures du temps ceux qui ont bimba na obana solo na nani lukuta oh ya izana couple moko na poto bazana problème na couple na bango nazolinga na pesa un conseil zoka moi swana déjà abandi ko benga partie à poto matu Samuel akomi na ndako comme indifférent nenga zalaki abaluki akomi agité nenga zaki mo to vane to beta masolo to zo et comment qui subongote akame tout le temps au téléphone si mo ko muso ko ngena message à moi swana komelia ba message d'amour na tanga ne peut pas o izani na bandi ko lela na bi si réellement yo na moi swana ke yo na no pesi mo tema na yote benga ye et c'est que na sana moi sanga wa biloko zo sana lingite matu Samuel asalinga kaka boy baje kaka ona sita benga ki na kangele zoka eloko te papa na ngai eloko ni nesalinga pasi to sali programme na mbali programme voyage mbali bisinga que non comme to sa boye to zotonga ndako na biso sango place commerciale kende Afrique du Sud comme bana bakangi congé OK no lukanda après na kutinde lo bana après yo kozonga on continue à faire na yo ngapena continuer comme na musique sans arrière pensée papa soki bokuta ndako bokuta biloko na nganyo sotikali basali na ngaba bilamba tout ezali wana ba jip mi baloyo jipo moko ezala na compte na ngaka belanga bolonga na baza batikoza jipo wana liya aluka ko samu sangame azokuta na modo jip mi baloyo wana moko ezala compte na ngaka OK voilà na yebise que non papa tikala bien na bana mwana na ya liboso wana liti aza traîtresse modèle ngana vanda na bana wana na ndako nandi bateke mwana wana liti akosala nga bongo avant na kende voyage l'idée asali bakili solo ya mwasi wana kwa déjà kutindela bango mbongo bazo sombela bango bilamba ngana kata ndako wa nazo yebelo côté mais na bana osambela nzambe na bana nzambe que s'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça Dieu révèle moi
makambo nyonso kuku nzambe chaka ngona poisa lelo matusa mwana nzambe cheye na poisa soka ibide za suka carrière na ye ndenga sawana eza suka carrière ata boy ko bima akangani nda kwa ata ti 20 ngana kozalao ligala facile ekoya Molière TV ekoya bako filmer ye bako zalao lelo matusa mwana aluka place kuchanga moi so nazana ndako alors papa ngana voyager oui na voyager matusa mwana tindinga na Lubumbashi ni bien Afrique du Sud a roulé nga conseiller que papa passeport na ambassade kuna za la visa te na mboko na mboko $50 na talinga bino comme bali nga na zo pese confiance na kende nano nzoka na caisse jeudi ye samedi akena mwana na liboso lidi na meola na grand frère na bango famille Andeli bakeko bala papa na ngai bakeko bala maman Olive naza mwasi lokola mama na ngai yokelanga mawa na ngai lelo na kosuka wapi vina ngai kozala wapi na lingi je suis kata ni kamboy matisa mola koteka lupango toka bolene mon katikati koma sa poni mwasi na ye nga penati kala naza na pasi mama na ngai matisa mola lukiko bomanga na mulili aziko kinga te asalinga ko comme naza mutomle na piquer crise na kufa ache mwasi na ndaku dimanche ayebiswa na nyoso bayisa ngai lokote lundi mardi kaka bato bayaka kotonga ndako awo mutu moko abenginga ayisenga mama kapi tolinga ko mingi oza mama moko boboto toza tovandaka na yo bien na bengi mpona informer yo bombanga nero toza bobo frère mato ache moi stand up depuis dimanche ayibisa bana nyonso bayebisa yo te avandi siku tubiso azobisa biso ke no kapi wana akanisa kinini asuki na sali eje na tinde na Lubumbashi wana ko kenikuta Afrique du Sud ko suka na Lubumbashi wana ko telanga na bana eza façon moko na se débarrasser na ye na lui mesoka mona kinga na ye ko simba te tango aluka ka bana ngato négocier ki il fallait qu'avant ça ngene no kapi moi et toi ça ne va pas tenir mamba ye obote ngama na kitoko zo ata quelque chose yango kende ngana tikala et j'allais accepter pour moi dans ma vie je suis prêt à tout, j'allais accepter, mais il m'a roulé. À sa psychologie, mais déjà, moi j'avais compris qu'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Alors je priais mon Dieu, comme je suis une femme de prière, et je crains mon Dieu. J'avais dit à mon Dieu, ma tout ça, moi, nous sommes ça na coucou. Zame chaye polele. Ne mardi wana zama yeko chaye polele. Na yo ko benga ya ma grande surprise. Ma tout ça moi la passé, ma kangu na poto ya yena sida yeko tikela yo. Aye a passé un téléphone. Aze bisenini afinganga. Moi soit na to finganga moi c'est la femme légitime ma tout Samuel. Oh avandi ça qui ba famille. Moi soit na to finganga ndumba, sirène, muluba. Yo zelo so raté ngane na mito nazo konza papa na ngana piquer crise na Lubumbashi wana mutema na ngai bandiko beta mbangu mbangu kama na moko za Lubumbashi na memingana hôpital ba pesinga ba piquer mubalo azando ki papa alukinga na molila moninga te nda salinga boy au moment où je vous parle la femme là est dans cette maison ma tout Samuel aussi même maintenant j'ai besoin qu'il sorte ngana ye to s'affronter ma tout ça moi excusez maman ngo akoti na ndako depuis mkoni depuis dimanche ngana va jeudi voilà moi ça na koti na ndako depuis dimanche do lelo moi ça na za 2 semaines. 2 semaines en dehors. Ouais. Ngana voyage na sali kaka quelques semaines, une semaine et demie, na écoute déjà moi ça. Donc sûrement bazaki déjà avant tant bien bazaki déjà avant, aza faire ma be hypocrite. Ngaza masata isa na identité na ye. Aza mutu misala molili hypocrite. Mais il y a sambela ramakasi comment papa na ngai. Matou Samuel, de moi luka ketango la ya eko avoir ye. Matou Samuel a sa carrière. Ngai ka ko mabolongo na ngai yo. Mabolongo parce qu'il n'y a pas moyen na l'aksabino mabolongo yo. Ezika na ba prière bana matu baza ba témoin atale ndemba no yeso ba lukelinga eloko nazo regretter mwana matu Samuel liboso lidi na ko ndima te ke mwana na ko sala nga bongo mwana wana ndi aza mieux placé parce que bana so basi ba koli ba pesa ba para bango toli papa c'est que tu fais ce n'est pas bon comme ozana na maman ya biso kapi il faut na corrompre na ye pour s'engager matu Samuel a boyi mwana na ya boyi ko sala ngo a se réjouir pour moi swana alaki bango poto donc baza ba profiteur bango nyoso baza ba matérialiste donc bazo la déplacement les autres chola comme monika asusenga na sasi na mbongo te ala ndimo sa poto po ala kemi kanda bana ambe bana na poto na yemo ko ma luka poto tangu la yazo kangote nda salibo mais il va en partir.